déranger, on dit comment ça va AVC bani bani ça nerf et katani et tout. Mon doigt n'a pas si bon. Dans la colonne on choquer maté. On doit choquer maté pour avoir risqué dans plus ça mais là comme ça à quoi parce que la dimanche ça la tête moi yo OK mais parce que vous niveau mon vertige au cocaté. Na mon belle vie. Na au bon maman. Na ici yo na la folle d'Irène. On rappelle la folle d'Irène c'est moi fou d'Irène. Donc on appelle la folle d'Irène. Finga belle bisoto ya kaolobate. Ma chérie, tu crois que tu peux diriger les gens? Tu peux nous diriger? Non. Ngai Clarisse Oyo. Famille Bonta Bobo Mama. Voilà ba oye na commentaire. Oye na commentaire. Oye. Na ndo pesa sko matière. Tangras libinga. Natangi kombo na odibinga po mona pela ke ngai. Menace na yo na obanga ngote. Soki na chaîne na yo est-ce que yépé soka vandi na TV niveau 4 na rabat banda mutu besoin ya yoko sokona ke na funda. Moi je ne suis pas folle, je dirais ma faculté mentale na nyonso eza en place. Ah bon? Ma faculté mentale. Andrés abengi petite sœur na lobby. Koka mo likambango ola benga ngamoko. Alors, bah, yo na okangiso. Ake ko benga rit. On m'a dit que na moi si ki bonzambe no dire la timing na ko zala mona malamu. OK, rit ko sambela. Azana e au milieu du village, aboyi na e ko enregistrer d'André. Oye bisa plasma bonga ma place nyonso na kokuta na plasma na okangisa e. Ya kazanga. Omoni mbisi o ezaka na océan ya moto ezaka na mer. Bambi c'est différent. Présence physique ya Vonette na kati ya film. To actrice oyo akumbi film, akumbi lisolo ya film. Lokola bino boza ba mal intentionné. Botikala ata belle vie asali nini. Bondimaka te na TV. Mais na sa mitema na bino boyebi ke yende bishop de l'écriture. Vraiment. Pona kopesa mutu courage. Andima bacha e caméra. Pour moutako, on dit que moutako yelo penda histoire. Ah, nga ma vitala, nga nazalaka boye, na salaka accident, bakata na ngeo na katana maboko na train, na katana misapi, nazalaka boye, on relate histoire. Mais pour moutako mango, apesa ngo forme. Bonsoir, ça dépend de l'air, ça dépend de pays, place où il y a surtout besoin de vraiment. Tout va venir à la famille du bon tamis, ce que tu veux vraiment. Hein? Là, je dis un grand merci à Poutine de l'écriture, à Pelvé Kandi, maman Morote, maman Tioma, maman Lekarabamoni, maman Raigoshi, maman Morote, maman Ochigar, maman Maki Okemi. Donc, babi, le mouvement tout est judo, on a des belle vie. Babi, il faut apporter na Congolais sans amba versa c'est honnête les maman a décidé mais Nadine qui a luta hein babi ni file ça monter maman ya papi Irène qui a luta monter maman ya Richard. Un grand merci à Patricia Branco et pourquoi pas Bita et Clémence et Nathalie. Merci à toi mauvais propre Jean-Paul Kapinga et pourquoi pas viens dans un propre titre d'Aposte Fondation Guy Bouton pour ça ça mon propre Okiem Edouard. Merci à le roi célèbre Christian Roma, agent César Moko, Ada Jolubanda de Turquie, Londres, Kinshasa. Merci à Gloire Digital et Christian Zako. Vraiment, la plateforme, je ne suis pas seule.
Lombe à Moissi. Lombe c'est Clarisse Plasma. Là, je dis bonjour Plasma. Bonjour Bianca Zanga, moi Nasuka ya famille Libota. Bonjour à Belvique Kandi, le bishop de l'écriture. Maman Kioma, tellement que a commis tellement ébélé. Azo komezo ça la trouble, azo komezo beta ba bombe na kaya banguna mikolo na bi ngai. Ce que l'union va nous bénir bishop et ça porté parce que aza bishop de l'écriture. Belvique Kandi la patronne. Ou pas ça. Tourner sur son poupa za la raté, poupa ça. Poupa lokola za mutamatala na te. Poupa toro mobali ya mutu. Aza ni cameraman, aza ni metteur en scène, ailleurs ça ni na scène. Ailleurs ça la ni na vidéo. Donc la maman chérie à moi si ba gros bisous na place aux Ali. Maman Pauline Amantanga, je t'aime beaucoup, famille Libota. Famille Libota. Maman chérie, moi aussi, famille Libota, Londres, États-Unis, Hawaii, Botswana. Tous à révéler, mais tous à partout. Vraiment, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Nabolingo Obozo Laksangana et Lombe Sissé. Merci beaucoup. Nandenge Bozo Talaba vidéo. Merci beaucoup au plus. Naba commentaire, Nabino. Je vous aime tant, je vous aime gros comme ça. Je vous aime. Il y a ma question, la réponse est je suis là, Naza vraiment Mobimba, votre pitbull là, pour bien se présenter, pitbull de Belleville. Je ne suis pas n'importe quel moi. Naza, moi vraiment, quand on dit des pitbull, vous comprendrez de quoi il s'agit. Dans ce pays, dans les commentaires, Pitbull des familles Libota. Après, moi, on a CP là qui est dans ma casse. Pitbull, hein. Les mêmes personnes, on a combattu. Oui, Pitbull de Belleville. N'importe moi, n'importe quel mois, n'importe quel mois, il y a ma tole pour là, il y a quartier, précisément à Kinshasa. On a un chien berger. Naza vraiment Pitbull. Kobimalanga na balabala epesa ka tout. Kobimalanga na internet tout fois soit j'appelle rogashi. Kobimalanga na internet esenga esenga mutu amela pena do kisi ya mutu. Abela mutu pasi so ba dando lobi ba katela ka so ba katele openza. Non, na sepe na bato ba katela ka e. Ko ba katele pena sika bien. Ya kaza. Oh là. Tu peux donner sur la bonnette. Ouais, Vonette. Vonette, merci, je dirais bravo à Belvique Kandi, le bishop de l'écriture. Bravo vraiment na yebi akazanga. Pour maramba bongo salama et akaka na belango. Faisala ka Poutine, bishop de l'écriture ndako. Pour mutako, on dit que mutako yelo penda histoire. Nga maze vitala nga nazalaka boye na salaka accident bakata nango na katana maboko na train na katana misapi nazalaka boye on relate histoire mais pour mutu akoma yango apesa yango forme po ekoma lelo eloko ekomi lelo epesi biso Vonette oyo eteyi bato ebele po epesa mpe bilobela na kaya ya banguna nde bazwi bilobela makasi basangi makambo ya koloba baarkime ezangi bango vraiment merci beaucoup bravo la Poutine ngala lobaka ke nzamba bomela otaki réaction papa nani ko June ateta abi totemza papa June atelemi mbangu abi we ngane papa Vonette na zwaki biloko mais pourtant banda loba yo mono yo ko sala ni ngani na ko swani ne pa na yo na kabel maman donc akabela ki ye maman Marie-Hélène akabeli abi na kabeli yo mwana maman Marie-Hélène pe kolinga libala na ye mingi lokola mobali ya bana mobali na ye oyo abalaki beau-père ya Vonette na bandeko ya Vonette par alliance lokola baza kolinga Vonette te maman Marie-Hélène alingi libala koleka Vonette azwi Vonette atikeli ye Marie-Jeanne vraiment bakoko ya bongo nayebi ke bazaka ebele bakoko ya bongo so baza pene na mokili nzambe apambola bango ozomona koko alekaki liboso na libala ya Vonette alekaki liboso na bénédiction ya Vonette koleka mama oyo amemaki se parce que mama aboti mwana ntango mwana ye kosala accident akatani misapi akatani lokolo mama moni onde ye mwana akomi charge mombo mpo na ye mais mama na ye oyo abota ye ata na bita aza koko na ngai ya liboso mpo ye komona ndenge ti filme esili lisolo ya mama Marie-Hélène so bazobeta na filme azaka na mwana moko oyo ya bandeko peut-être ekofinga ya bato koloba ya bato te ya omoni nga
balobaka mafinga ya bato ekoki kolongola yo na destinée ekoki kolongola yo etukisa yo ezokisa motema na yo te ocomprendre eloko parce que moto kozala no ndenge ndeko nanga fonete aza wana aza lokolo te azwi libala etosi endimi ye mpe mobala alingi ye mais moto aza na makolo mibale libala ezotungisa ye na niveau moko impossible mais personne vivant avec handicap azwi mobala alingi azopesa confiance atika lotrompe on comprend bien ka côté na kwa ko bakala et aussi on a fonete nini fonete asalaki concours ya make-up premier fonete aoki les États-Unis na ndika solo aoki les États-Unis akili pour se présenter dans le concours asalaki ya make-up demi premier azoki koloba na poutine de l'écriture nakoloba na poutine de l'écriture na nsima nakoloba sikoyo na badongola miso les gens qui ont mal interprété présence physique ya Vonette na kati ya film to actrice oyo akumbi film akumbi lisolo ya film lokola bino boza ba mal intentionné botikala ata Bellevue asali nini bondimaka te na TV mais na sa mitema na bino boyebi ke yende bishop de l'écriture pona kopesa motu courage andima batia ye caméra c'est pas facile normalement biso nyonso tomesana na caméra mais avant topesa na caméra vous avez na moi je me rappelle première fois na ngai na joué na film ou bien na théâtre ezalaki film ya Jerry Cometos papa pour ta famille bota bolingo bapomba esilaka te na joie histoire mo bien joie l'histoire mo makasi nazalaki mwasi ya Muscador touti Luanda ndeko na nga Jerry ndeke azali kolanda mwasi pomba mpe azolanda mwasi wana ndenge ezalaki facile te po bino bomonaka biloko elambami mais bakupe oyo ezalaka wana donc tie ya okoma pantalon omesana so batie mpona yebaka ezalaka so batie action fo pimela na opema mokie après olobi ezalozwanga mwa pasi je passais à la télé na Horizon 33 à l'époque mais kojouer maboke c'est pas de la mer à boire ti bomonaka makambo eleka kitoko botali film etina suka bosepeli botiki bacommentaire en tout cas Bellevue aziyokaka tout pasi mpona balobaka nini mpona kodirige parce que kodirige bato malamu kuta odirige na oyo balinyama te odirige bato mpo kolobana oyo osala boye akomi na scène abungi mpe oui l'erreur est humaine yango lelo nalingana pesa bino na contexte wana mpo nini na bato oyo balobi ke Bellevue aprofite na Vonette sur condition physique na ye comme aza personne vivant avec handicap aprofite na ye lokola kokoma esuki ye yango kende kolokota mwana mwasi batasalani mpeta maboke te aye kotia ekuti bafamille na ye bazoloba mais na kamwe bafamille yango balobela biso toyeba lelo kende monde ezo koévolue soki moto makambo nyonso bala bazembi bazoya kokata yango na réseaux sociaux comme tribunal mais sikoyo soki bandeko ya Vonette basepeli te ndenge mama kioma atiaki Vonette na film pourquoi bafamille na ye babimi te mpo barevendike bakorevendike te mpo baza mpe na eloko ya koloba te parce que Vonette filme wana azala néglige kaka nde bomoni ceza histoire vrai yango lia patron na bino yango ozala égoïste te ata lokola osala maboke te nakowela gloire na nga na yo te yo nde Vonette donc yango mona baki te nga moko na kodirige yo na kokoriente yo mpo anini yo oincarne rôle na yo mpo opesa message ya souffrance oyo yo ozala nango dans le passé ozomona mais lokola bazalaka bamal intentionné bango bamoko baresonne kake Bellevue azokokoma su bafilme te Bellevue mongo esuki ekeye ezongi yango kende kozwa Vonette non est-ce que oya koyebisanga Bellevue asuki de saison de ya tosonga na omwa mosiki ke biso tolinga kotala rétroviseur totala lelo nini le temps de la fin deuxième saison est-ce que moto asukaka na baide asukaka na kokoma akoya kosala deuxième saison eganga monele egangi wana po ba deuxième saison mingi eshuaka mais aye beti eshuaka po totala yango ntina banovelas bayo kotyela mo deuxième saison boye makwaka totala maïdate lelo deuxième saison maïdate naosepela nayebi soki bato mosusu baosepela mais nga naosepela maïdate la deuxième saison naosepela nango vraiment te lokola première saison
Pour première saison, peut-être qui m'a cassé, c'est comme toujours soit nani metteur en scène soit Poutine de l'écriture songolo akoki me koluka ala ça m'a né ebele abimisa énergie nebele. Mais la deuxième saison, et c'est un faut ça tout. Donc, ce qu'on a belle vie candidate, la théâtre, comme quand on sort la deuxième saison, et ça vraiment conseil gratuit. Comme quand on a comme on sort la mode pour Bamalanda Ngombe na yo, Bajale le nom va se babi que faut ça la mode. Tiens, qui est meilleur mais là. Bon déjà ma première saison déjà la marque. So ya mais la deuxième saison pour Monique et pessimiste matière. Tant on a oh yeah, babi conduit pour vraiment. Plasma to poto no moni fero mo no ya mamuki ya Charlie no to moni ya Charlie abwa ke limbasu bato balobi eza par rapport ndenge apubiaki na ndako apubi mpango na ye bato mosusu balobi nini oyo eza mpona mwasi donc moto akopesa kaka baide ya bango moko peut-être yo mpo eza moto ya maboke oprécise na bafani na biso nini. Et là, on a la colo, le collecteur que vous avez les moutons à zone sonné bien. N'a quoi acquisé mouté pour la presse. Ce qui vit de loin, yé mon quoi pour les canaux TV. Aïe, pour confirmer biso que dans un bas sous là, je vais accepter. Donc ça l'analyse. Ce qui est, c'est ce qui est tel boy. Donc à confirmer, à quand on a fait commoter, m'a confirmé que dans un bas. Dans une base, peut-être pour la côté à femme légitime, Justine Mata, on a un respect, on s'appelle l'équipe, je l'aime bien quand même. Pour qu'on l'ait mobali, la position au vide de leur comaki. Faut ça la Justine Mata. Au vide de leur, ça qui vraiment de l'autre côté, tant qu'on va la Justine Mata. À ça qui sont de l'autre côté, c'est ebi, oh, comme la grande relation à mobile. Dans les gens qui n'ont pas malade, ils sont là, des mois ça supporter, en fruit d'ici, il faut avoir traitement. Tant que ça, qui kuna, azala ikana baroste. Justine na bande ko kosa un peu moyo ola la poni parce que mobile na kana étape ya bien te. Moso ozobeli sa mobile tozobe sa mwana eza pasi makasi. Ozomona. Pour papa to maman de ko mso ko remplacer yo pour kenda ko soko. Mais soki ka bo obe sa mobile et surtout que ne ba déplacer ki do. Donc Justine kanda zala ki na pona ko surveiller mobile pour la kolandele oui ki si ba ko soma mais faut landele ala li ndenge nini ala li pekania te ala li ajokati te donc azo landele ko sokola et tout ozomona mokili elingi koloba trop yango moni nga bata mokiba ko mopesa nga kanda pourquoi kosangwisa vie ya moto quand même toza bato nous sommes des personnes publiques mais tous à la rappel na vie privée na biso normalement surtout comme on a vie privée wale comme mabe donc makamu ya Charlie Nongi vie de loin na ko confirmer yango ce qui vit de loin moko aleki na TV à lobby ke bandeko na ngai nde naza boye bo soutenir nga tala nazobela boye obakelinga mbaso là je vais et nous to moni to lali to la muki téléphone a rite sonné rite comme ba menace oyebisa plasma bonga ma place nyonso na kokuta na plasma na okangisa ye ya kazanga omoni mbisi oyo ezalaka na océan yango te ezalaka na mer bambisi yaka différent okomona mpe mbisi ozalaka na fleuve mais azalaka nde na océan donc bambisi océan nde ezozala bambisi ne moko boye bazalaka bambisi bo rare okutela ebale nyonso nde biso baplace en tout cas beaucoup plus naza mpe mbisi aquarium nga balianga te na poisson na nyameki naza vraiment nyameki aquarium wana ezalaka bambisi fonde ezalaka mbisi fonde te ezala bimaka na mai so na mayelo nzambe apesa bato oyo mayelo apesa bascientifique apesa bato oyo balandela makambo wana bayebi ke oyo eza baliaka oyo mpe eza batiaka na aquarium mpona kosala elengi peut-être ya ndako koambelire ndako nde biso baplasma sanga na réseaux sociaux mopulu nga naza pena benjamin ibele tingana na defa na okombolo la fille qui dérange donc nga pena na dérange la fille troublante moi je trouble les gens quand les pitbull de Belleville quand elle sort na YouTube c'est exactement des gars ah oui na sepeli quand même pour na mon message ekomaki sikoyo ndeti ngai Clarisse Plasma oyo elombe cc nga na obanga bagrimase ya tendresse dibi natangi kongole napesi esko parti oyo ya kokende ngo na parke tendresse na bongani ngai
Clarisse Oyo. Famille Libonta, Bobongama, Oye na commentaire. Oye na commentaire. Oye. Nando pesa sko matière. Tendresse Libinga, natangi kombo na Libinga, pour moi appela que ngai. Ménance na yo, na obanga ngote. Soki na chaîne na yo, oyo leke la kofinga ba. Nenga pe na leka le lombe sese ne olobi na fingaka. Oui. Soki na chaîne na yo ezaka na bémission oyo yamba ba pasteur. Osala ba documentaire. Ba vidéo eza na chaîne na yo. Eza ya ba documentaire, eza oyo yamba ba pasteur. Osala na ba mino ya politique. Maintenant nga na komi na nga liboma. Oyamba na ba musicien. Oloba na ba théâtre te. Au dénigrant Belvité. Oloba na bepo na Belvité. Nga na bandi liboma. Naye kofinga yo, prends courage ma chérie. Moi je t'encourage. Il faut aller à la fin. Il faut aller me porter plainte ma chérie. Courage. Moutwa pekisa yo te tendresse na oloba bien. Otango pesa ko benga ki rit, ezali po rita comme c'est langa mado. Yango sikoyo, ya biso loko esila kana public. Yango famille bota, yango na yena na public. Tendresse abengi petite sœur nanga lobby. Okamo likambango, ola benga ngamoko. Alors ba yo na okangiso. Ake ko benga rit. Omani leki nanga mwasi ki bonzambe no dire la te mingi na kozala mona malamu. OK, rit ko sambela. Azona e au milieu du village, aboyi na e ko enregistrer Tendresse. Ngala siliki neta mabenga pa pesa nga nini message wana e pesi nga nga bi non. Il fallait que tant mouillé sur le banayo que ya ko kangisa ngai yena geri ba yoka naka ba sala ka buzz. Oh ngana yebi na yebi te so bi ba sa ko ma makambo. Ndesko internet ekendaka. So yo pena pour joie gloire ya mokili mobimba. Ma chérie, il fallait me porter plainte. Je veux pas perdre. Siko ok ne porter plainte ndenge ni taniska yepe. Soka vandi na TV niveau 4 na banda mutu besoin ya yoko. Ce qu'on a que na funda. Moi je ne suis pas folle, je dirais ma faculté mentale na nyonso eza en place. Ah bon? Hier ma faculté mentale. Est-ce que bino bana mutabo? Ma faculté mentale na nyonso eza en place mais au fonctionner qui to. Jusque là nazata na problème mental té. Jusque là na tel problème mon côté. Ce qui parce que yo natali émission na Tendresse ozolo banini ke bisonde toyaka ko provoquer bino pour tout bino na distraction pour ça la promotion ba film no tété et ça l'okuta parce que net ya Milo aleki na émission et pas ya Saratola général major Saratola quel mot général et tout Saratola mana ma belle petite na esa dio na zaka muluba na ekolo na makila na za ngombe makofi madomba madi oh makofi madomba madi zanga likambo eka musanga omwende to yana kabo yo yenga na ye so mona ekokite bimali bana internet beta nga so na makasi na beti yo mais pourquoi omoni okende kofunda mutu eza teke abangi te na expliquer onde bonga en aucun jour. Non, que funda mon parquet. Non, ça c'est faible. Non, ça la montée pour la faiblesse. Eh, ya mo na sala ngote. L'homme c'est là maintenant na botama l'homme na botama le 20 menga. Mabuta memanga pena bobila da na clinique ngalie maboko tuna mama biso. Mabuta tombolinga pa bi nga pena soki moi c'est botelinga mwana boye non na ite so na otongele na kwa ndiamo. Donc nga na za pena elombe c'est ya parasite na botama le 20 jour anniversaire un père. Donc so tie un père bakobanga te to kobangisa. Place makobanga te na kobangisa. Na botama elombe na coupe elombe. Na rotika la mais je ne baiserai jamais tes pieds pour te demander pardon. Si tu perds ton temps pour aller me porter plainte, tu perds ton temps. Si tu crois que moi, je peux te demander pardon dans la vidéo, ma chérie, là, tu vas passer, tu vas lire l'air. Ma chérie, mon frère. Tu vas lire l'air. Je dis bien, tu liras l'heure. Je te demanderai pardon jamais. S'il faut, oui, s'il faut passer toute ma vie à la prison de Makala, je le ferai, je le passerai. Je passerai tout le reste de ma vie pour toi dans Makala. Mais je ne baiserai jamais tes pieds pour te demander pardon dans la vidéo. Ce qui m'a dit de ma vie, ça la bongo.
parce que ozoloba ke yo na Belle-Vie boyebani soki ozofinga Belle-Vie biso toyaka oloba te. Ma chérie, toi tu crois que tu peux diriger les gens? Tu peux nous diriger? Non, je ne pense pas. Yo koki ko diriger ngate pe lokola Belle-Vie abenga ngai te place na palo balanga ke soki balobi mabe bo répondaka te. Lokola Belle-Vie salango te. Donc ngana kotika jamais mutu nyonso o akoloba mabe pona Belle-Vie. Azala nine. Sauf que maman Denise, moi si un chef d'état-major, la première dame est chef d'état-major ya Kinshasa ya Congo, ndem tu dois répondre été. Na basa ba généraux na biso na ba tumusu ba autorité. Vous c'est papa Lomba. Et papa Lomba na ko yo ke la za koko. Vous c'est pasteur de la femme. Pasteur de la femme ça tenga ça mchana nzambe na yo ke. Mais pona ye. Vous c'est mamie de top papa question. Te, ma top ba ko c'était pour niveau ba finir ma top na TV. Ma top la top wato ma copine chérie akopekisa te po ebike foto kende bongo akopekisa te po ata benga na oyambela telefone te autoso abenga na oyambela telefone te ya milo leka pe ya milo so abenga na oyambela telefone te po aolinga pekisa peshanga ta bengi peshanga pe so abenga na pekisa te ya bi peshanga se concentrer na 4 ans na yo ndenge ozokende 4 ans na poto ozwi wala eza visa te mais eza mukanda na loba bongo. Yo sikoyo, ma chérie, si tu crois que moi je baiserai te prier, je me baisserai pour te demander pardon, tu perds ton temps. Na osala ngote, tant na yaka awa koloba, na melaka ni lingwila, na melaka ni nzamba, na melaka ni wika, na melaka ni soki produit alimentaire ya Bracongo, na melaka diamate, na melaka lo pipite, na melaka eloko te. Na internet, tu dois répondre par coup sur coup. Tu dois supporter. Parce que tant yo o mataka na moto, o sali vidéo, yo Belle-Vie, na benga o na ba bua na boya. Belle-Vie yo mbwa, na ba mbwa na wana. Eza kini na ba mbwa na ye. Yango moninga tonga na boya ko ndima mbwa te. Na koza na ngambwa Belle-Vie, mais na ça n'importe quelle boîte. Ngana pitbull pitbull pena kanga pena 2 semaines actualité pena na internet pitbull ale mwana yo mtabongo bangete ola bako ke funa na ba ngana obango te oza mbwa ordinaire ya Kinshasa oza mbwa ordinaire ya Kinshasa rasi ya Kinshasa kama ya bako mwe uta bako mwe ya Kinshasa mais ngako yo rasi américaine moi je m'en fous Je m'en fous que dalle na lopi. So les a lokuta. So ça moi ça te mettre au samba. Ngana obanga ete mama, o mani soko ba yo sana e bongo. Alekisi, akosengo pardon na vidéo ngana teti. O mani nga. So yo ka ba teti ya mokili mobimba. Dama na kenda ngola na fani ba nebele na boti na mwana na yata na ingratinier. Mais yo katima ngambo ya kakuna. Kudu mobali yo ngana bota ne Victoria na botola ye mobali ya mutu. Asa mobali ya mutu na botola ye la comme si ya nga. Même kolo na meka pe bitumbe ezalaka pene ya makasi oka pe na makasi pene na nzoto ezalaka pe lokola makofi na ndomba madi en tout cas leka pene madi donc ngana kotikala kobanga yo te tika koperdre temps na yo ma chérie kende kofunda na yo kobenga no mutu te po mona ta chérie so abenga pekisi nga tiko tanga kombo tendresse na TV tendresse abi okangiso na yebisa na biso lingi kindeko na ngana ekufa lelo te kopekisa nga lisusu te parce que tangu bango bafingaka Belle-Vie baotouche na ba vie privée tangu ye tendresse afinga mama ya mutu papa mama ou bien papa mama ya mutu ya Rosi Muchopi ndenge mama ya Rosi Muchopi akoya AVC et tout afinga Rosi Muchopi abota mwana bakundela nzete da sardine tu crois que nyonso wana eza mabete yaya ndeti nga kutonga bapese nga mama nini na télécharger ki mama bon vidéo ya Rosi yo sala ya Rosi Muchopi naza so na ba compte combien ya Google yo olobake na kanga bango bamona biloko na ngate baso sabote bongo na mona makambo sala ndenge nga na ebe internet makasi preuve yango na bunda bitumba na anima kwakala anima kanga e chaîne ya ba soki ya combien d'abonnés nga kaka mwana ntusu na nga oyo mwana kaka mwana prématuré na nga elombe sese na nga oyo atikali ti lelo YouTube andimi ye monétisation tala posaka na kate moninga ngana kisimbi ngana kisimbi na mwana lokwa mwana bato
c'était maman nga boti yana bisali boso boti yana nga ni balonga na landi asali 4 ans à concevoir que il a fallu que ba sali ça yé na boko kwa botanga na mwana baluka doso luki ngo zwanga te ko nga baluka nga ya ko pona na donc yango na ngana répondre au pena tendresse na obanga yo te na kobanga yo te nga pena impère akobanga akobangisa elombe sese lazima kena mokena donc bango baza na bango na monopole ya koya ya kofinga bana bango donc baza na balicence donc ye alinga pesa biso loi boyenda aza na droit ya wana tv ya kofinga belleville ya kokole belleville bapemaka nyonso na po oyo eza ye te baza na droit ya koloma mabe mpo na belleville ya kokritike mosala na ye ya kosala mabe donc bango batouche bango te parce que vous êtes qui bozala nani nana oyeba bino te bozala nani mpona mokishasa toyebi mokonzi eza kaka félix papa antoine félix tshisekedi mwasi na ye première dame eza mama papa nanga bino camera nayebi kaka première dame ezaka mama ya biso ande ya chatir mais il faut choquer yo yebaka te ke bayeba yango bayoke flèche d'aller ezalaka accompagné na flèche ya retour totanga ti yeye ntango yo tie ozotia mosapi boye oyo eke wapi ezongelanga te mais elle s'attendait à quoi donc bino boza na monopole ya koya kofinga belle-fille yoloba mabe mpo na belle-fille bino mama bino baprotege te aza dini baprotege te parce que kobana buzobe ebandili ya kobanda na mama na bino oyo atinda bino boya kofinga belle-fille na tv ntina moto asuka akangaka satan babilona bobanda nanu kobanda korevoir nanu kombo bapesa bino bokende na bakuk botanga babakuk bazalaki banani na bible lelo nabengi komoko bien nzambe akotelinga nakoki obenga sata babilona bien bazali bababilona bazali bato mabe bato ya sodome na gomore bato bazalaki so moto atangi kombo ya nzambe basali nini bazwi basangisi bato nyonso batie bango na stade bamisi balion balie bato mpo bato basali baosambela nzambe mama na bino azwa baptize bino na kombo ya babakuk bazali bato mabe na bible bazali bato bandosala mabe na bible sikoyo eloko nini oyo ya koya koexplication ozopratike kaka molimo oyo babaptize bino bozopratike kaka eloko oyo babatizele bino nango alors nga na eloko ya kobanga bino te mpo boza na eloko ya kobangisanga te mama ya motu oyo afingama ndenge asala avc estce moto akanda kosala avc na mokili azalaka tension moto osakala tension eza maladi te mais soki de reine parce que reine aza reine nasko folle nana folle di reine soki yo moni mabele petelo nenga tendresse mabele petelo nenga place te obali baoshoki oyo baokabolo boye baza yokanti yo obangisanga nalobaki yango déjà bien soki aza mwasi atembe moto ayambaki ya milo na émission ezalaki saratola asalaka soki théâtre nde moko asalaki oyo sara soki atokaka soki sara ya mwasi ya saratola mwasi chéri saratola mwasi pena ya monene pena ya mongo pena elengi ya moto na nzoto okomprendre yo oza na eloko moko kobangisanga te mpe na eloko obanga yo te banda mama na nga botanga na nabanga moninga mwasi te na obanga yo te mpe moninga mwasi na atianga mokongo na se te donc yo mpena so okangisanga wi to na pays démocratique kende kofunda nga tokosamba ozala oyebi osamba mpo nga nasambaka oyo oyeba kosamba te yango ememako prison nga sikoyo nasambaka ememanga nulle part nazongi ndako so yo yeba osamba te estce moto déjà kenda prison tala na wana linete moto asamba bien te akenda prison moto asamba bien te okenda prison yo koyo obangisa o moto na justice erejeta yo mona koza na faute baboyaki yo makala tala kopousse nga te je vous mets en garde bopousse nga te mpo na omoni lelo naza peye na banere nanga eza tondi banere obi pitbull nde aza parce que lelo nayeli bino lokwa pitbull asali une semaine aolia te omona mosuni ya monene lelo nayebi bino lokwa pitbull asali une semaine aolia te aza ndeni akutana na siko na nzela niveau na kosuwa tala naposa koshoke makasi te nana posa koshoke makasi te yo miss lolo méfie toi de moi
Méfie-toi de moi, je te dis. Analphabète lokola yo, tu peux pas te mesurer avec moi. Attention, c'était que Internet est sangi si biso lokola loso na pour ma desu bala bi pondo ma tsaka ma desu na loso keba na bache dikabli kolo. Keba na toza ndenge moko te, toza niveau moko te. Yo Miss Lolo ndenge za bongo. Banda ba bota yo. Na mibali nyoso ba bota bana 10 ans na bango wana. Ata moko te yo kuta na ba botu na pesa lungwila. Oh. Faut respecter la femme d'autrui. Attention. Nana na droit ya kolobelo mabe po yo oyebi. Moi je dois régler compte ya Miss Lolo. Moninga na yo. Pokate Miss Lolo. Moninga na yo parce que elle ne connaissait pas ma vie parce que on n'a pas élevé les cochons ensemble. On n'a pas fait les nzango ensemble. On n'a pas fait les kédés ensemble. Je la connais pas. Je ne sais pas si elle est plus âgée que moi ou comment. Mais je te dirais ceci. Ma chérie. Donc, à ça, maman Pimba, Amela Masanga la Kasia respectez ta madame quand ta vis-à-vis de ma camou la tangwaka. Respectez pour yo yebi elenga inde tronga na elenga inde tronga. Inde tronga na yo bango to papa herbe zo répéter. Attention na ngai keba na ngai. Ngana mona lombo maquette de son vivant. Attention. Méfie-toi de moi. Méfie-toi de moi. Ezala mbala no ya liboso pe ya suka. Ngai na droit ya koloba no me yo sa droit lo na matebi poani. Salité lokola Miss Lolo moi sa tonda nduta tina kata lo lembe. Mama akenda kovanda na plateau ya Saratola. J'ai déjà passé parce que na ko sa prendre na ndeko na Saratola te. Comme ça se soutenir mutu. Moi on a un problème était sans rancune sans matata famille bota toujours bodini. Avant de na plateau pour na koya ko répondre nga. Na yeba tata ka répondre en tant que chaîne lokola ya Saratola mais abeta te. Oui, il y a un qui passe à tout. Ah bon? Non, ok. Pour ça, tu mets des biomes. Elle est. Ah, on peut faire ça. Pour pousser, il faut ça une raison palpable, tangible. Tu comprends, ma chérie? La fille en question, ou bien la saleté en question, la chaîne en question, akenda kovanda kuna pona ko expliquer vie privée nanga. Azo ke beta li solo ya mutu o babala ye o ye banda ko botise bana mibali nyonso o baleka likolo ya nzoto na ye ba sombela papa na bango ta primis mukomota kitsamute mama ye ata maya o bakanga ya sachet o bateka 50 francs ba mo makangu ya Miss Lolo ata moko te na vie asombela tata na ye sachet mai po akitsamute siko mutu loko ya Miss Lolo ake vanda na kiti asokoli na so mapeka ne sila ate na sur le produit s'il a été. Moi, c'est trop sitoche, femme insensée, inutile à la société. À quelque vendre na kiti, à sokola ti de la salité, de la mutungu. Oh, côté à côté la bango na côté. Tala yaya. Moi ni nganga abota mina lemba na veni lenda. En face à moi na veni talanga mokenge. En face à mokenge. Aveni ngana bota mina na mona nda. Na ndemo na yoke. Vous comprenez? Nandemo na yote avanda kuna pona ko expliquer ndenge mobali nanga balanga atikanga na Kishasa asundola nga kipangata tindela nga mbongo te na yebi nanga sika matière à salité utaki ya lokuta oita na bete lango papa mokonzi abi wamdi wala ba loba yanga na eza nzamba to sali biza na Kishasa ata sali asa mona nga sika na okemande place olala asa mona nga na oluka iloko akolia na yo senga ma iloko akolia te. Pour la relation, que je vis bien, j'ai mon homme, je suis mariée, la femme légitime de quelqu'un. N'importe quel moutouté, foicon pour touté, sans papier n'a pas touté, mais il est européen, passeport rouge. Il est hollandais. Hé! obangi sala eloko nini mutu so asali abuki mibeko oyo na société oyo na mboka songolo oyo président de la république abuki mibeko oyo nani bamemona CPI ezala na laye na mboka wana siko donc oyi place papa mokonzi avandaka 5 minutes na laye na CPI alakisi akende pe kolesa mimi ofuta sikoyo yo nyama lokola yo Miss Lolo nga place manako bango te ezala mbala suka sitoche que tu es
hein, mal apprise que tu y es sans éducation. Yo tala mwana bafoué éducation maternelle. Tala mwana oyo ba pesa éducation ndako na bango be amena éducation édifice apakola mwana nzoto lokwa mafuta. Ngana nde mona yo te. So na ndiko décortiquer au kokate. Au kokate, on m'a dit qu'on gagne boganga kana boganga pamba parce que ngaso na toucher mutu. Il faut sentir que ba toucher nga. Eh, sur l'autre là, hein. Faut sentir que on m'a touché. So la vie que na choqué mutu senti que na choqué o sala kana nga ba jeté nga na muninga no te pe na mwana na bino te po repese la nga ba rapport eza la mbala suka na bino o nga na yebete que na pesa bo na famille bonda o nga na yebete que befela la tsanga ba galo makasi boye nga na yebete que nga na touchaka ba tuti na niveau oyo moi je ne savais pas que moi je choque les gens comme ça je savais pas comment toi aussi comment tu peux choquer les gens comme ça comment tu peux choquer tes amis comme ça comment tu peux choquer tes sœurs comme ça comment quelqu'un va mourir na lobi soki osimbi belle fille osimbi nga pitbull de belle fille soki otouche belle fille otouche mosala belle fille yeba ke otouche ngai soki olobi mabe mpona belle fille yeba ke olobi mabe mpona nga soki okritike ta plante ya belle fille yeba ke otouche nga c'est que opesi matière na ye ya korépondre yo donc ma chérie il y a rien qui te ma chérie mon frère et là comment ça retenir yo ça oloba kozaka na mbongo oyebani soki na baavocat nayebi te soki mpe procureur général de la république abana soki ya na yo soki ndenge nini bona ope soka baexemple mpona matio mafuta mashoro oh kende kofunda nga mutu apekisa yo te ata mutu apekisa parce que niveau choqué na mwa banda na mwa lemba makila wana yo koma te na otimola bordure na France ozo comprendre mutu apekisa te mais yebaka yango kaka gloire oyo ozolinga otombwama wana ekobamba yo mpo nga nakondima nandimi nakendanga prison mpe te mais naopousse yoka mpo na humilie yo tu comprends il faut aller d'abord gaspiller ton argent là-bas il faut aller gaspiller ton argent et tu verras comment match ekobaluka les choses vont renverser je vais renverser le procès tu comprends il faut aller me porter plainte. Il faut aller. Moi, je ne te retiens pas. Je ne te bondelle pas. Je ne te supplie pas. Il faut aller. Moutoua Pekisayo. Même Moutoua Pekisayo, Fungaye. Nous, il faut que Funda dans le parquet. Si vous avez Funda dans le parquet, il faut que ma vidéo nyonso. Oh, yo Finga Rabat. Oh, dénigre Rabat. Bon, moi, on a des belles on dans le barrage. Ben vérificateur bote ngaba ba juge so ba magistrat ese ngabi papa o moni musala oyo tia yo finga nga parce que yeta kota ba bipe ba e musala na biso to sala so ya lobby biso pe ça nini to lobby donc c'est inutile kutu à perdre autant dans ça ba procès na malonga o ko lande so nga problème na reza nga lingi yo fo bando funda donc yo funda nga ma chérie tu vas lire l'air tu vas raisonner que bakokanga ye akosenga nga pardon nakosenga bandeli nakosenga pardon te je me baisserai jamais je ne baiserai jamais de prier tu comprends et quand t'as bien même bakisi eloko moko alobi ke mamuteke atindaka ba ese libumu munene na mida de la panti kwanza atindaka bango te je m'excuse atindaka bango te ke baya ko s'apprendre la belle vie bango moko basala musala bango na ndenge na bango boko banga na bango siko raison te yo fo raison te maman abina baka ko gérer ba fante est-ce que bina ba fante bo ba communicateur aza na moyen ya gérer bino mais lokola tika yango ekendaka bongo esengo na ye ya vie po bino bofinga ba vie je n'ai pas beaucoup à te dire kende ko porter ma plainte na sosena tu vas voir comment je vais renverser ma soeur voilà tokomi na suka vraiment émission na biso quelques dédicaces numéro téléphone et ça vraiment bien
Plutôt non, d'abord, mot de la fin émission, depuis quelques dédicaces. Mot de la fin, c'est à on le matin qui je vais renverser le poste. Ok, ça va. Quelques dédicaces. Mot de la dédicace, c'est ça quand on a ma famille. Dans les labins forts, dans le labin fou. So boyo qui nga la prison, bon les latés, bon ça ga bon pour nga dans cinq pas. Donc bon se préparer pour ma première dame tendresse à que fou na na parquet, na été na parquet pour na ba batou ou comment. Comme na monde ba plainte et retour là. Pour ça il y a fundi nga na fundi. Pour lundi les gens na reporter plainte. Et zambali parce na vie na na fundi na. Aux affaires. T'es dans un faible été. On dirait que tu vas poser tout en bien dit. T'es aux affaires. Ah, il y a que la bien. Il y a que la bien. Il y a ça va, non, c'est la plainte. Na osengo pardon te. Eloko moko te, na mela lingwila te, na mela cigarette te, na mela diamba te, na mela eloko moko te pesa ka kwiti, tina ya ka koloba boye, na mela kaka mai. Donc na obango te, na olengisa nga te, appel na yo esali eloko te, so ba miss lolo, nde ba no benga pa amiga, osali na yo perti ya l'État. Bisous, bye. Je vous aime beaucoup. Belle vie, quand vous nzamba pomba yo, abate na yo, ngala ko défendre yo kaka toujours.